pour na koloba parce que tout le monde internet eza koyinda télévision comme on dirait soki ndenge nini mutu moko bala muki na tongo bozwi ne direct abangi kalamba ya sali boy kalamba ya lobi boy kinganya sali boy na ba misusu kutu basi basila bakoma ba l'infini balukaka to komisa bango ba star lelo ti lelo ba star te ba Marie Bongola a côté li makambo ngo po Marie Bongola kozongi suna makambo comment moi si aso se permettre aleke pa mutu maboke pour ça l'émission mutu ayam c'est normal mutu ayambi atika ko la journaliste c'était à côté il faut sécurité moi mon loko pour ça la bêtise alors ba bêtise contre frère Mike Kalambay moi je trouve ça bizarre yé ba boyana Mike Kalambay akoma na ye mutu abaputu et bon soki ndenga kendaki wana ba bêtise pa ba kuluna ba bêtise na ba kisasa ou bien ba yakemo ba kotele ba bandu ko betaye ba kangi photo ayi na télévision abi que non botala Mike Kalambay donc vous savez aussi droit pour accepter yango parce que tu as vu que moi ça comme une mutu ba boîte akoma na mutu ba vie bazala susu na Kalambay bien sûr aza maman bana na ex na ye mais soki peut-être ba bêtise na ba boîte soki ba bêtise na ba boîte ou bien ba yakemo ba bimelie ba bandi ko betaye ba sokisi ye akolera na toujours na télévision pour le bakeno botala Kalamba mutu asalinga Kalamba ya za jeune tu vois Kalamba za combien 50 ans ata tata mukolo bino bokomisi Kalamba on ndene tata mukolo moko boye Kalamba on ndire soki ndeni te Kalamba pas za jeune ye mwana ngope aza muluba baluba bala na âge internautes qui nous suivaient partout dans le monde, un grand merci à maman Françoise Boloko, mère fashion de Nantes. Un grand merci aussi à papa Gilles Boloko et pourquoi pas à Aimé Toya, la super dame naturelle depuis Nantes. Et un grand merci aussi à le Joe Godier, merci Ndongala, donc Balobike, Joe Godier, c'est Moko Migolo, Narata Congo, Narata Mon, un bien merci Ndongala. Un grand merci aussi à Claire Boboula, le mignon garçon de Paris, le baby fest, et le Ngaba Feti, et le Ngaba Namike, mon frère, mon frérot. Babi ke bisona bango tokendana bango bongo émission analyse sur le net émission spéciale la Chine o epesa manaka moko babino pegi titan le parallèle de la presse congolaise le loto meka kosola par rapport à analyse sur le net maramozo le kana internet to monipe donc makamozo boucle le internet za marambo faire Mike Kalambay Penel batu basombi bisomba somba bakoti yango je pense que bozo la biso vraiment comment biso to na pour communiquer pour nous informer aujourd'hui je serai pas seul na plateau je serai avec l'un il y a Banzo parce que Banzo il baza bateau bazo soit bateau au cas où il y a problème bango ba ya pour na ba intervenir donc je dis un grand merci à Karine Mokonzi la véritable donna un grand merci aussi na Yemoro ba bengara Rita Loma et pourquoi pas à Odette Musique, la femme forte de Paris et ma maman à moi, ma maman chérie, je le vois, maman Patricia, donc lui je l'aime beaucoup depuis Paris. Donc déjà je suis avec mon frère le Bogard de la presse qu'on va essayer un peu, il y a ça la moi entretien par rapport, il y a ma maman sur les canaux internet. Déjà je veux le dire bonjour le Bogard. Bonjour Peggy Tuitan. Boni Banzoy. Lenzo ça va, par la grâce de Dieu tout ça, Lenzo ne tombera jamais. Et pas là. Batuga. Na ko expliquer bango siko na ko expliquer bango mais tika na pesa na ba bonne année na meilleure fashion de Nantes, ba meilleure V, ba bonne année 2020. Kolo sali lisusu ngolu tokuta lisusu na 2020. Merci beaucoup na ba combattant tout ya Paris. Maître Turambo mapalanga na bambota trop na pesi choisi matata presque ba tout balingaka Bogard de la presse et l'Oscram baza tellement ébélé. Roger le combattant bien a profité parce qu'il pas à combattre. Voilà, Roger le combattant. ML. Il y a Roger le combattant. Roger le combattant bambota trop donc j'espère que toi pour na koloba parce que tout le monde internet eza koyinda télévision comme on dirait soki ndenge nini mutu moko bala muki na tongo bozwi ne direct abandi Kalamba ya sali boy Kalamba ya lobi boy kinganya sali boy na ba misusu kutu basi basila bakoma ba l'infini balukaka to komisa bango ba star lelo ti lelo ba star te ba Marie Bongola a côté li makambo ngo po wa Marie Bongola kozongi suna makambo talaga mutu ateki ba soutien na poto agambela ti lelo oyebi ke ndenga za bona kisasa mais to salaka parce que autant comme Marie Bongola to moni Marie Bongola lelo a commis azo taquer frère Mike Kalambay bazo finga lisu Karine Mokonzi bazo finga na Mike Kalambay lelo affaire ya Penel est-ce que c'est logo moko boye que Penel peut réagir de telle sorte par rapport à son mari Mike Kalambay? Non, en tout cas moi je trouve ça un peu bizarre mais en tant qu'analyste puis idéologiste puis quinois na moni makambo neza bien te comme na mwana mwasi moko bozaki na ensemble par exemple bozaki en couple na Mike Kalambay Penel mu penya soki mu penya ba changer sous comme tala makambo
Peigna la comme mou peigna. Marie Bongola changé. Marie Bongola. Tala ndenga zo changer bateau comme mou peigna. Qu'est-ce que signifie mou peigna? Mou peigna c'est ezali loko moko to kotanga ngote papa. Donc pendant le baquet Kalamba c'est normal, c'est un homme. Beaucoup ça nabino ti bokabwani. Mais pourquoi Kalamba sur la télévision te parle de mabe au moins ça parce que basi baza pe na ba mabe na bango basi peut toujours quand vous êtes en couple il faut toujours avoir et ça n'a pas inconvénient moko ezalaka. Donc comment moi si à se permettre à l'équipe pas muta maboke pour ça l'émission muta c'est normal muta yambi atika ko za la journaliste c'était à côté il faut sécurité moi moulop pour ça la bêtise alors ba bêtise contre frère Mike Kalamba. Moi je trouve ça bizarre parce que muta yambi net moi moulop en réalité asa chronique c'était asa mutu ya maboke on se comprendre so ki lelo yango moninga nazo ba so lelo na maboke simbité vanda nanda koza déjà moi si babalio déjà na États-Unis vanda kalingela bana so bikedi so ko kalingela bango bandakala o so ki parana bana na yo so comédie so simba lisusu te que au fond la caméra au fond la chaîne so comme Mulop TV est-ce que yo so mona pena série à Mobutu pena Mulop TV ezala donc pour moi si aller kana télévision pour na ko démarrer Mike Kalamba pour ba keno bota Mike Kalamba ya salanga tala kutu ndenge abetanga ala kisi ndenge ba betaye. C'est normal Kalamba et bon Kalamba c'est la violence de la presse. C'est marama violence c'est zaté, violence contre qui? Violence faite à la femme, c'est quelque chose qui n'est pas permis aujourd'hui. Na bolingo c'est normal violence c'est zalaka. Mais ce que beti moi si na yo. Yo comment na niveau wana? Niveau ni. Ndenge Mike Kalamba ya beta ki peine. Mais eza etala quand eza mupa eza babilo mususu okosala yango osali yango tali olobi ah. Mais moi ebi que moi si wana zolo ba wana combien de fois sur na téléphone. Kalamba ya tuni ah tu es femme mariée. Comment on reçoit na téléphone 2 ans? Ça n'a pas preuve. Papa, mais qui ça va ko sakangote yo lingo ko sa ki sasa. Bana kini va ko sakangote. Papa ma ninga na rapamba te. Yé mo wala ki se babilo ko na za la preuve. Est-ce que on a preuve? Et bon on se regarde une photo par exemple, basali akei na butu na ndenga tambola parce que yé baboya na Mike Kalamba akoma na ye muto ba butu. Et bon on se kindenga kendaki wana ba beti pa ba kuluna, ba beti na batisasa ou bien ba yankemo ba kotele ba bandu ko beta ye, ba kangi photo, ayi na télévision abi que non bota la Mike Kalamba. Donc vous avez aussi droit pour accepter yango. Parce que tu as vu que moi ça comme une muto ba boîte. Akoma na muto ba vie bazala sous na Kalamba. Bien sûr aza maman bana na ex na ye. Mais so peut-être ba beta na ba boîte. So ba beta na ba boîte ou bien ba yankemo ko ba bimelie, ba bandi ko beta ye bazokisi ye. Akolera toujours na télévision pour le bakeno bota la Kalamba muta salinga ça dit que ngana yo na ba téléspectateur toza na preuve te on se comprend toza na preuve te et ça ça la dépasse et loko zo ça les azua bino bosi bokabwani na mutu Kalamba alobaka susu makambo ya bino te ndenge bokabwana mais musique nini ngungi nini oh et suyo pour les gars na télévision pour na ko démentir et puis pour le baba vérité soit disant ba vérité pour le baba makambo toujours contre Kalamba. Au monte que ça joue. Parce que ngana yo to ebite Kalamba tikala ko sala vidéo ta bike non ndenga za bona bengani mwasi nanga tout ça les mêmes mwasi na mutaleka na télévision pona ko ba Kalamba to boye na yene pona nini pona ba photo soit dit ça soit dit Kalamba ya za star aza mutu ya batu Jésus ko tu moko azo tambola mwasi andumba ebo emba moko azwi soki ndeni na bando pangusa est-ce que batu to bazaki pembeni wana bazaka contre Jésus ndemo na Kalamba et bon so peut-être ndumba za na posa que non a changé motema na changé motema na bana osale lanzambe akutana Kalamba pour Kalamba ya talisa ba Bible et tout ça moi c'est faut le baga que non ah pe moi na pasteur faut yeba que penel azamo na pasteur mais après avoir kata makambo libala bon mona ba photo na ba Davido mona ba photo na ba 50 100 ba Vandam parce que mona pasteur en ndeni bito yo ka sanet biso tout ça bana ba pasteur ba bali c'est très tôt bala na 18 ans faut savoir ça bala na âge ni parce que koyeba que moi na pas okola na États-Unis ko bala très tôt bongo nga mona c'est comme si ba poussaka ya bala fois kala Mike Kalamba est-ce que vous avez moi si Mike Kalamba la vie parce que moi simbi o bino bo finga lobi que on se marie pas pour parce que vous avez un bongo parce que vous avez beau parce que vous avez un île mais quand on a trouvé une femme de ta vie c'est un peu ça pegu tu temps est-ce que vous avez que Satan nzambe basolo la raté et là on est aux anango preuve Satan na yoti basolo la raté parce que oyo akoma na chef na kwena ye ope chef na kwena ye mais Satan nzamba za zambi pona koloba ke na libala boko za toujours ensemble ceux qui les lo peut-être mabeye obligatoirement il faut bokabwana parce que libala les années chaussures okola ta boy soki kokio Kalamba ya za pe jeune tu Kalamba za combien 50 ans
aza tata mukolo bino bokomisi kalamba ondire neti aza tata mukolo moko boye kalamba ondire soki ndeni te kalamba pas à jeune ye mwana ngo pe aza muluba baluba bala na âge ni non bali c'est très tôt par rapport à quoi basima wana banzoto wana aza mwana mukia bali na 18 ans aujourd'hui des enfants pas même 26 ans c'est bon moi na et bon libala ezara na date nango ouais ezara kala la parité comment l'homme et la femme baza légal na société il faut autant il fallait se concentrer à tanga mais bino nde bozaka ke o poto o mwasi ya poto ya États-Unis ye moko tina ndenga ndimaka ya bala kala mbai babalana ayeba te kaza mwa muke ba parents na eseke bato batie na erreur seke ba pasteur bato batiaki mwana na bango na défaut na faute omoni sikoyo donc tozolo bakaki mais acte lelo to lobela non acte au frère Mike Kalamba to moni lelo mwasi ya lobi ke l'infidélité za eloko moko boye et joue un rôle moko ya bien te na kati ya couple surtout so boza marié. Frère Mike Kalamba il est accusé na infidélité, il est accusé na ba mensonge na maramo boy dû à comportement tant que Moussal Nanzam nous que quelque part aussi Penel peut avoir raison et au moni pegi titana zolo baboy bango bazaki ensemble na Kalamba infidélité soki ezalaka te wanga na to yebite awana concerné bango moi sinde azozwa kipeleke se akomoleka na télévision po yoki ke non Kalamba aza toujours bien Kalamba toujours makamba ministère ba otinda bazotinda aza utiliser moi ça a utilisé. Est-ce que vous pouvez imaginer Kalamba a sali la ranzambe ti mais les loyo bazaki na moi sona Kalamba azaka pasteur ti mais les lo Kalamba a commis pasteur ça dit que moi sona zaki na mili mombo ya servitude ezo kolanda ye po a freiner ma Kalamba puisque Kalamba azaki chanteur musicien chrétien mais les lo a commis pasteur c'est que moi si wana azaki toujours na ba blocage moko boya so bloquer Kalamba pour évoluer te tout à la claire tout bazota la biso les lo de sanga de la presse tout ça na infidélité bande ko na biso ba salara surtout ba chantre ba na ba comportement bien est-ce que yo est bien ba comportement bien tenez non ba comportement mo ba chantre mususu wana tenga na zolo bango to en général télé concernant d'abord Mike Kalamba Mike Kalamba ozolo ba pona infidélité awa infidélité oyo ngai na lobi ngo Penel mtalobi Penel c'est quoi lobi infidélité banda kendaki ala ki sabiso fidélité oyo akendelaki tina ndako aza fidèle puisque tozo monné na ba boîte de nuit tozo monné ba photo na ba Jean-Claude Van Damme na ba 50 ça na ba Davido parce que infidélité oyo yanda kunanu o lobi ke non na longwe pas déjà divorcé non mais aza divorce papa na peut faire tout qu'il veut il veut ah bon alors ça là oh nyonso ada sous moi si Mike Kalamba voilà ce que collègue na télévision pour le ba Kalamba pourquoi et ba les hommes nene continuer ko lukaka ba vie ba la vie na yo et ba les hommes nene pourquoi toujours que nega toujours pas Kalamba je ne pense pas que non ils ont raison et ba les hommes nene ce que zi mobali net Kalamba te kende kisangani kende okozwa kaka okozwa mobali ya vie na yo siko ti lelo obalité ozo continuer ka toujours kwambuyaka batu ko bebisa komba musana za minute Kalamba o monte que za propreté et loko ezo sala ye mais ya zo mi benga za kitoko banda kendaki ala kisabiso olie ale kana télévision ala kisabiso ndeng Kalamba beta ye ala kisabiso ba appel oyo ba bengi pa ba mibali bazo soutenir ye oyo ba bengi ke non ndenge za bonalingi yo c'est ça le vrai cause puisque to cause la ka te ke non Kalamba ya salima be moi ça le bi ke non Kalamba ya salima be bien sûr yesu ko ala kisabiso banda kendaki bakabana Kalamba ala kisabiso ba appel ba mibali oyo bazo ko benga ye ke non oza kitoko sali bien ezate azo se permettre ale ke pa mutu ya maboke un simple comédien moko boya sango avandi na ye na ba États-Unis na ye azo kolia na biketi na ye abenge ya to sa l'émission depuis quand moi mulopo akoma chroniqueuse Peggy Titan tous les gars de non esprit la société s'il vous plaît musalo tozo sala eza musala bato mayeli musalo tozo sala bato bazo tala biso musalo tozo sala ezo boko la bana musalo tozo sala ezo komisa biso na ba niveau o biso na ebite soto kokomaka bazo considérer biso na mboka oyo ba journaliste internet voilà bato baye ko bebisa ce comme musala ba journaliste internet bozo lobela yango te puisque c'est un peu impossible au moins net na poto yo osekisaka no bato na ba soirée olamuki na tongo boy okomosa l'émission mais Jésus faut landela yo moi mulopo nani a commissaire chroniqueuse moi mulopo nani a commissaire chroniqueuse il faut to mituna atangela na ifasiki wo wapi na yebike babulo tu ezalaka te ke non il faut tangela yango mais soko za pemeni ya batu oyo bayebi musala wana okoko mape chroniqueuse journaliste tout ça et puis côté la ngoncheki ou bien apprendre yango au commis express parce que moi mulopo n'a rien fait
ni classe à ba journaliste atika ko tamo na ba journaliste te siko akoma chroniqueuse pa yamba Peniel comment au monte que ça tricage na bango au monte que bazo chama Kalamba en erreur Kalamba ya batu banda atika ko leka na télévision te aleki ndepo aloba oyo ezoleka na internet azape mutu vous comprenez parce que moi mulopo azo continuer toujours et comme pour moi na que comme ko ba bêtise o biso photo telemela yango et comme vol 1 volume 2 suite fait kozala donc moi mulopo comme ya maina yeka Peniel aye o nazana voice moko comme cop et comme cop. Merci beaucoup de la presse, c'est soufflé mouké. Je pense que le reçu est dérangé ma cassi. Oebi nati le collé confrère. Naebi nati le collé c'est mutete la uta katakakombe azana banda maloba kaza mwana bandal tata bandalunga na mona ki ba popo tenir à le belé contre Mike Kalamba ka yamba ene ba émission et à benga une émission Mike Kalamba boya koya. C'est comme si moi rancune, moi jalousie, c'est comme si tout va comme contre, comme deux camps en minute au bateau Peniel na batou. Il y a Mike Kalamba. Est-ce que le loton au monde déjà qu'un journaliste bon respectueux de ce pays à sa chronique musicale, alors ça l'analyse, il y a qu'on déplorer bah acte, il y a violence, il y a Mike Kalamba tandis qu'il y a Yemo pas à Mario Kolobani. En tout cas, laissez les en fait Balobagaso qui laissez les morts enterrer leurs morts. Viens à Bisson le collé, moi je suis contre à ce qu'il a dit. En fait, parce qu'il faut te faire comprendre. En tout cas, et bon, on a l'air à chier. Ce que Salim Mabenga a continué toujours. À Salim de Mabé, puisque pour Anine, Nati le collé à Solana Ferreté, à Solana Céléoté. C'est-à-dire que, à comme journaliste, il y a divisé pour mieux régner. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'émission des gens bakotaka, na émission des gens bakotaka. Est-ce que Kalamba normalement faut que Andi maka appel pour Yazanani? Kalamba a peine à occupation na ye. Abi que Kalamba ya boya za Kalamba aza arrogant, aza fier, aza garçon. Kalamba azaka te obligé aller kaka na télévision ou bien na chaîne Nati le collé ça na émission Nati le collé. Aza obligé te. Oh, pegi titan. Donc yo zaka na be série à Jésus, ba église ezalaka te. Batuto bando la Jésus. Mais Jésus bando que n'importe quelle église église ya poni. Émission akuna ya Nati le collé za ba polémique. Sikotan ko yambaye. Pour tout na yenini. O vanda wapi? Ozani. O monte que ça ba bêtise. En tout cas vient na biso Nati le collé, aso ki parana na makambo vient na biso fali. Ça dit que a comme on est attaché de presse à ba fali, azane na côté na yemoko bona digital ero makambo internet etali peut-être. Makambo kalamba yango peut etali te. Ya aso ki parana makambo ya ba chronique na ya salaka. Il y a des matchs section musique. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la presse. Comment que le loso dit que non. Otala siko entre Mike Kalamba et Peniel qui a la faute le lo marambo twebi manakati ya internet. Mutaza mabeza eza Peniel. Mutaza mabeza eza Peniel puisque avant tala oh nyoso ya uti ko mona. Mais oui eza mabe. Tala nanu po yeba ki eza mabe pona nini. Mutu oyo quand même aza papa ya bana na yo. Bien sûr les bas les athées. Pour nani koleka na télévision ko loba makambo lukuta et puis makambo ya mabe. C'est que olingaka bana wana te, c'est que ndenga za na Peniel la kocha la bana Kalamba poison. Po yo bon bokabwani. Olingi no papa bana te. Ce que c'est que olingaka bana te. Papa nanga quel que soit mabe les malheurs bon bien sûr. Mais yeba ke ata to kabwani na yo. Oza pe utile quelque part. Ata otale le bien Kalamba yazane mabe mais Peniel a trouvé bonheur te na libala. Bonheur te mais bana wana baso sumba bana wana tina ne basumba ki bana wana combien? Bonheur ezalaka 2. Siko ko sumba bana wana tina ne ba komi 2 wana. Ya zaina bolingo. Ya Mike Kalamba ya infidélité. Ah, mais infidélité soko bota na ye. Ye moko na leka na télévision le que non, papa au monde neza bo ba mibali tozanet ba TV. Toza voilà, tozanet ba TV. Tozanet na télévision, tozanet ba télévision ba mibali. Je ne pense pas même Jésus-Christ. Avant ce que vous faites à l'ingabala, nous prenons le banin, tous les TV, la chaîne de télévision, mais ça a une télécommande mon corps. En fait, moi c'est à l'Indaku, une télécommande. Bamibal tous les ba chaîne, baso zappé biso. Mais yeba que non, ils ont une télécommande des appareils. Ça dit que tina nenge Peniel azaki na ndaku, yende azaki mama bana. Yo kazanet na lingua la sika Kalamba ya bando van. Asa ko tsandumba kuna, ya mwana ndumba côté pa Kalamba. Je ne pense pas. Ezaki toujours hier maman bana. Partout bazoken. Yene kutu azaki matingama. Yene kutu mutu amemanga Kalamba na ba erreur. Marche de santé il faut ça la naie.
ba réunion moko boye ya ba église il faut peiner la salle oh ba ke koza kolia soki moi maboko il faut peiner ata ko bolingwango infidélité ya solo ben infidélité partout tout le monde a yena kalamba toujours na loboko boye infidélité wana utaka wapi ata yo moko moi si wana azamutu na soloka azoluka ndia ko star tellement que bakabwana kalambai azota abike na koza su star ndeni nesko tu alinga ko mande star toko pese kaka makambu te akoza ne kalamba makambu ale kaka na chaîne oyo azoleka kaka ya momulo po TV wana pona yebika ke en plus akomo pesa pe bato mbongo bato bafinga tala degré akomi pe chroniqueuse Peñel omoni nento komi so chroniqueuse okomi ka boye boko to Instagram ezanine okomi chroniqueuse akomi loka maribo ya makambo net tala bato ebele bakote makambo ngo mère moko boye tantine moko boye avant na na poto apasa to pesa ka yesu makambu te ateka ba soutien ti estila na poto ampasa azala banyongo na gambela asisa balangeti tu na gambela balukaka ye madame bongola tantine bongola akoteli makambo ngo yebisanga yo madame bongola okoteli makambo ngo etali yo omoni siko olingo zonga na actualité omoni que Karine aza toujours Karine a continuer toujours confier en Karine tala degré à moi soyo muto aloka yo eza nini nana wa aloka yo oh ça dit que papa bana na wo boma na ngola wana yene muto azo continuer toujours kolala donc yo olala omona ka na bapongi après ce liboma poto yebi ke oboma papa bana na yo ti lelo kutu Karine biloko etika na kisasa pa mama leki na bino Élysée to tika ko kende ozwa ngote Karine atika ngo mais yo zo continuer toujours kofinga kaka tout roto ko sala marche de mobilisation biso tout netinga lenzoi na ketina récupérer biloko etika le pa Élysée wana na kendo ko récupérer. Merci beaucoup Bogard de la presse. Merci deuxième partie les aliments de la fin na bato balandio partout dans le monde. Bon mot de la fin eza juste là pour na lelo weza chaîne na biso mère fashion de Nantes TV donc tozo continuer toujours ko travailler ezaka ke bato batika nde biyoka yoka Kalamba n'a rien fait ebele bato bazoko boma bato na kisasa partout balobela kango te ka Kalamba muto aliboso sala makambo ngo e bongo lelo na Bible bataka komba Adam na Eva tende parce que infidélité yango wana infidélité utake pas moi c'est le seul muto aloba Adam lembo ezana tala tolera de non esprit à société Kalamba ya sala loko asikate otikala ko zala pe na Bible te Adam na Eva kutu bakabwana mayegala mwanzambe bakabwana boni Kalamba est-ce que mona Adam na Eva lekina tevisa bike no Adam kutu ndenga za wana Adam kutu ndenge za wana Eve kutu ndenge za eza infidélité kaka et kotikala toujours infidélité ko changer ngote atika nde biloba soki lelo aza na posa ko mané chroniqueuse sar ale kana ye pa mwa mulopo wana kaka po aza na place mususu ale kaka te pa mwa mulopo TV muta maboke bozoko yamba na yebite faut bakanga mwa mulopo. Merci ba dédicace non na batoto balandio voilà ba dédicace eza na ngami na Chantal Bola mama Paradis mama Ngeso Chimène Kala Bakialos na pesa bambota trop na batutu balingaka Bogard de la presse congolaise mère fashion de Nantes na pesa presque tous les nzoi ba défenseur ba charge ya Karine Mokonzi ba chinois na ba chinoise ba combattant Karine Mokonzi ba liboma Karine Mokonzi on vous aime autant ba bonne année 2020 tous ensemble il y a pas souci donc tous continuer toujours à travailler tous continuer toujours à sala ba boulot donc pour na biso makamba lamba ekozala kaka te comme soki ndenge nini po bana pe akena Kalamba yango pe atika kozwa pe mobali pete akomi na ba boîte de nuit zoko la na ba boîte de nuit et bon so ba bet ngana zoto na bana poto aleki na télévision pa moi mulo po muto maboke abi ke botala zoto na Kalamba abetanga et bon so ke zaki bakulu na ba betie na ba boîte akendaka et bon so ke za bakulu na obie ba yanke moko ba betie na batinel nenga tambola na butu bana bakabana Kalamba akola baka toujours Kalamba tout tuko etikali sikoyo ala ke sabiso photo ndenge Kalamba yakoka na mbeto te wana nde tokoloba poko yo kaka ke Kalamba kutu aza impuissant non lobi eloko wana te akoloba pena ke no Kalamba kutu bomona wana aza impuissant akoloba yango tozana yo aw. Merci beaucoup bana poto bana le bon entier toza na Queen Bar donc bato tout bana besoin lia ngola moseka boyara na Prince Kasavubu en face ya Bichilix oui en face à Bichilix donc Queen Bar je pense que Borolia vraiment ngola moseka ndenge zalara dans le bio. Un grand merci à Mama Emeto et un grand merci à le Djogo. Dieu merci Ndonga là donc la PCM Mbote na bateau tout bateau partout dans le monde. Joe Lili Atal en chair et en os. On se retrouve à la prochaine. Bye.